Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi Ndeka Naïb Sarabino, que tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Beaucoup vivre en gros, donc Wanakutu, sans aucun doute, sans ambiguïté, c'est certainement beaucoup vivre en gros. Donc, lelo 5 minutes à lelo, Nazali ko banda yango parce que motema na ngai ekomi moko sala ngai pasi na motema ekomi ko sala ngai kutu pasi na ndenge moko ya mawa parce que congolais tozali na objectivité lisusu te et encore moins logique na intérêt ya mutu moko to komi même tribalisme ekoti na kati to bosani leitmotiv na biso but na biso premier ezalaki ke Kanambe Kanachin alongwa congolais moko soki aye wana n'importe quel congolais to comme écoute na niveau que tolo bata Mbwa a remplacé Kanambe après biso moko toko solo la lelo to lingaki changement salami na haut niveau na likolo ya mboka mais congolais azali ko monango net liseki congolais azali ko minimizango congolais azali ko finga congolais azali ko seka tozali ko se rendre compte même pas que oyo to vivre wana ba pays mususu bazali ko envier biso oyo to vivre wana to bikaki ke ba ndeko na biso ba kufa pona makambo yo botala ka ba marche pamba ndenge bato ba bandaki ko kufa mais changement salami sans bain de sang et salami ndengi papa Tshisekedi alobaki ke IDPS kozwa pouvoir sans que bato ba kufa et salemi pendengo wana mais congolais ezali pasina mawana motema objectivité zate congolais za objectif sisute congolais za sous na logique te congolais komi ko sala makambu neti nanko donc vraiment congolais likambu nini to komi na yango ba papa ba mama ba leki ba yaya ba ndeko na ngai eloko nini to komi nango to c'est ressaisir vraiment total de l'avant parce que oyo azali wana oyo azali en tête ya pays azali mwana mboka azali combattant azali ndeko na biso donc to meka ko tchaye maboko parce que ezali facilité rôle na nga ndenge batu mususu balobaki ke o César Ngadi o changer maloba na changer maloba te et komi maloba ya ndenge mususu parce que maloba o na bandi ko sala liboso ezalaki maloba avant l'élection biso tout oyeba ikake Kanachin wana ndenge basala élection Shadari mutu akozwa yango no to bandeki ko kene na marque wana pe mutu moko andimaki te ke ekosala maboye eye ko sala maboye bokanisa te ke Kanambe Kanachin wana salaki be élection na mbongo na yemoko ati dauphin na ye po ba échoué. Et ça il y a quelque chose qui s'est passé. Donc, pour Bomonake, Nzambe, Simo Kimbangu, Oyo Azana Mboka Nabiso, Alingi Mboka Nabiso et Kende Malamu. Vraiment, Nazali Koyebi Sabino n'a répété la sous Bino que Mboka Nabiso, africain, belé, Bazali ko envié Ango. Donc, surtout, africain, Oyo Bazana, dictateur Namboka Nabango, Nazali ko Tchela Bino, élément Moko Boyoka, africain Moko. Ndenge azali ko loba concernant pouvoir surtout en Afrique et puis à l'obélipe l'élection présidentielle ya mboka na biso boyoka ye moko ndenge alobi. Chers Africains, je suis Bertin Kouroubi et nous sommes le 16 janvier 2019. Je voudrais vous rappeler, chers Africains, que le 16 janvier 1976, l'armée patriotique béninoise a mis en déroute une horde de mercenaires soutenus par des complices africains avait pour mission de renverser le régime du général Mathieu Kérékou. Dieu et les mâles de nos ancêtres ont
assisté l'armée béninoise qui les a mis en déroute. Je vous fais ce rappel-là pour vous dire que c'est un 16 janvier que Dieu et les mains des ancêtres africains vous parlent. Et je voudrais m'adresser aux chefs d'État africains qui, incapables d'organiser une élection juste et crédible chez eux, sont toujours des donneurs de leçons. Ça ne peut plus continuer. Ils n'ont jamais pu gagner une seule élection juste chez eux, mais c'est eux qui donnent des leçons de démocratie. Nous finirons par utiliser les marques de nos ancêtres pour vous chasser du pouvoir. Non content de tricher chez vous et qu'on ne vous dise rien parce qu'on a besoin de la paix, et on se dit l'essentiel c'est que vous développiez vos pays, vous vous mêlez d'autres choses, vous vous mêlez des histoires des autres pays. Sinon, si la maison du mouton est sale, et c'est au cochon de le dire, ils se reconnaîtront, ces chefs d'État apatrides dont nous parlons. Chers Africains, mettons-nous à prier et que Dieu, le mal de nos ancêtres, chasse du pouvoir les chefs d'État africains vendus à l'Europe. Le monde spirituel en a la capacité. Ce qui est impossible aux hommes est bien possible au monde spirituel. Je vous ai dit, j'ai pris la tête de cette bataille. Et en RDC, que cela soit écrit. C'est Félix Tshisekedi qui a investi. Personne d'autre. Il se souviendra que je lui ai dit le 1er novembre 2018, alors qu'il ne m'a rien demandé, je lui ai dit, cher monsieur, vous êtes le président, vous serez investi. Le peuple vous a choisi. Dieu a dit que c'est vous. Dieu ne choisit pas ceux qui sont qualifiés, il qualifie ceux qu'il a choisis. Et il a choisi Félix Tshisekedi. Mieux, voici un homme sage qui offre une chance au président sortant, Joseph Kabila, pour préserver la paix en RDC. Alors, ces chefs d'État africains apatrides, vendus à l'Europe, qui trouvent des formules scélérates, eh bien, qu'ils sachent que nous pouvons les dégager aussi de leur siège par la prière. Ils seront assis dans leur fauteuil et brûleront. Ça ne peut pas continuer. Dès que la France a une position, eh bien, on les trouve. Mais malheur à vous, défendez notre continent. Défendez l'Afrique. Nous savons ce que vous faites chez vous. Qui ne s'est jamais mêlé de cela? La France ne s'est jamais intéressée aux résultats des élections au Mali. La France ne s'est pas intéressée aux résultats des élections en Guinée-Conakry. La France ne s'est jamais intéressée aux élections, mais au Congo-Brazzaville, etc. Et c'est en RDC que ça vous intéresse. Non. Fayulu, qui a vendu déjà le sous-sol de la RDC aux capitalistes et Péreux, ne sera jamais président. Écrivez-le. C'est le monde spirituel qui s'oppose à lui. Et j'en suis le détenteur, j'en suis l'ordonnateur. Dieu s'est opposé, mais à la vente de la RDC. Et c'est pourquoi, toi, peuple congolais, il faut que tu saches où est ton intérêt. Et ton intérêt est avec Félix Tshisekedi. Dieu et les mânes du Congo l'ont choisi. Il n'est peut-être pas qualifié, mais Dieu qualifie ceux qu'il a choisis. Et je vous dis, moi, Bertin Kaovi, Félix Tshisekedi, investi, je mobiliserai par Dieu et les mânes de nos ancêtres jusqu'à 10 milliards de dollars pour construire une économie fondamentale en RDC. Nous allons valoriser plus de 10 millions d'hectares de terre
pour faire de l'agriculture. Mais nous allons faire la pêche. Nous ferons l'élevage. Peuple congolais, tu cesseras de manger dans la poubelle du monde dès que Félix Tshisekedi est investi. Chers Congolais, ici il ne s'agit pas de Félix Tshisekedi, il s'agit de l'avenir de ton pays, il s'agit de l'avenir de l'Afrique. Mets-toi à genoux, toi qui pries, et proclame la victoire que Dieu donne. Lui qui a choisi un enfant pour faire roi, David, alors qu'il n'était rien aux yeux de tout le monde, c'est lui qui a donné la victoire au peuple d'Israël. Et c'est Tshisekedi qui donne la victoire au peuple congolais. Nous ne permettrons pas à des agents français de venir remettre en cause son élection. Il n'y aura pas de recomptage comme il n'y en a jamais eu. À Brazzaville, il n'y en a jamais eu. Comment ça s'appelle? En Guinée-Conakry, il n'y en a pas eu au Mali, et j'en oublie. Mais diantre, sachez que ce continent est réveillé maintenant. Malheur à ceux qui vendent l'Afrique. Et ce n'est pas nous qui allons les toucher. Ils pourriront dans leur fauteuil. Parce que Dieu en a décidé ainsi. Tant que quelqu'un dira la ilaha illallah wa rasulullah, Dieu combattra le musulman vendu à la France. Tant que les cloches de l'église catholique vont sonner, Dieu combattra ceux qui sont vendus à la France. Donc bino moko bolandi oyo na lobaka yango pe na répéter yango bino moko boyoki africain oyo qui n'a rien à voir na biso ndengi azali ko loba makambo na biso souci nyonso oke biso moko bana mboka to komi ko loba makambo moko donc ovandi penza epesi yo mawa na passe na motema lobi oyo congolais mutu azali ko loba yango ou bien azali étranger mais or kazaka ka congolais bomoni makambo esalami na mboka na biso ezali bénédiction ensemble mutu moko te nani andimaki avant masolo oyo ke lelo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akozala président mboka na biso mutu moko andimaki te donc toyiko kweya ke donc mutu azui donc dauphin aza kutu deuxième te troisième lelo ndenge na lobaki kaka ke ndenge na lobaka kaka ke oza na bana mibale na famille moko azui bac net na kimba benga examen d'état mususu azui te mais moko wana okosepela na ye ale ozui o mususu opesi ye ba courage olobi le mususu mbala sima sala makasi okozwa parce que bango mibale bazali ba congolais donc nazali kolobake donc Fayulu na Félix Tshisekedi bazali bana mboka bazali ba étranger te donc tokoki ko ina moko te totika moko donc ezali na logique moko te. Donc mes peuples congolais tous ko comprendre te mais ngai nazali awa ndenge na lobaika nazali neti nazali kote ya ata lelo na tei batumi bale bandimi ngai ezali kaka esengo makasi parce que na ko lemba te bit na ngai komi ko zongisa ba congolais na nzela parce que ba congolais belé internet komi ko kene mbangu mbangu ba congolais belé ba komi ko bunga nzela or que ezali facilité na président na biso oyo azali wana na poste parce que il faut to tchaye maboko asala tout alongola banyanga la kata wana ba rwandais wana baza na pouvoir bango nyoso bakima ndenge ye moko abandi kolobake ako déboulonner bango donc ezali jeku douté il faut to tchaye maboko parce que eza facilité pour naye peuple congolais donc sikoyo na koti na actualité ndenge boyebi bino moko ke président na biso Félix Antoine Tshisekedi akendaki na Lubumbashi po na kotala makambo wana po bana Lubumbashi ba vanda na quiétude bazala tranquille parce que makambo ekomaki kuna ba tuerie ekomaki bazalaki na insécurité moko ya makasi yango na botali ke mwana mboka parce que bozomona ke président na biso so likambo ezali alobi ou bien accueilli sur place mais kanambe wana zalaki wana zani rwandais s'en fichait complètement donc bomoni ka accueilli kuna alingaki pe a profiter mbala moko akosala pe réunion ya conseil supérieur ya défense donc a profiter qui asalango sur place donc bino moko nazali ko lakisa bino
pétant accueilli a eu vol régulier au lieu de jet na yo ou bien avion na moni non a côte sapé mbongo président c'est quoi ça mbongo na compagnie na biso aérienne a qui vol régulier na ba passager mususu na kati po akende kuna sur place akende ko sala pemba la moko réunion supérieure il y a conseil supérieur, il y a défense, il y a Mboka Nabiso, il y a en tant que commandant suprême, il y a armée Nabiso. Na lingina la sabino déjà, botal labino moko ndenga longwa kina kisasa tia komikuna et loko oyoto monakala congolais azali susu teke bazo tinda na makasi ndenge za ina kanabe ba pesi mbongo bokene congolais azako ya anguema wana congolais azoya ye moko aya otala présence ka na esengo donc batindi yote mais la bino moko na bilili ndengi congolais a se déplacer qui donc des milliers de personnes pour baya koyamba président na biso oyo yasika oyo vraiment peuple elingiye donc pose mona que tâche ezali difficile mais yé loko ezali esengo ke toyebi ke akosa sortir parce que peuple azali na simanaye bolanda na bilili. Et tout dans la matinée de ce vendredi 12 avril 2019 que le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a quitté Kinshasa à destination de Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Congo Airways était à l'honneur. Pour sa première visite officielle à l'intérieur du pays, le chef de l'État a choisi la compagnie nationale d'aviation. C'est d'abord de l'Airbus A320, Patrice Emery Lumumba, assis parmi les autres passagers, que le chef de l'État a effectué le voyage pour la capitale cuprifère. Dans la suite du président de la République, l'on a noté la présence de son directeur de cabinet, Vital Kamerhe. À Lubumbashi, l'agenda de travail du chef de l'État prévoit plusieurs activités, notamment le Conseil supérieur de la défense. C'est à 8h40, heure locale, que Congo Airways, avec le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à bord, a décollé vers le chef-lieu de la province du Haut-Katanga. C'est par la ville de Lubumbashi, province du Haut-Katanga, que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, effectue sa première mission officielle à l'intérieur du pays. Le détachement d'honneur de la 22e région militaire, garnison de Lubumbashi, était rangé pour les rituels d'honneur. Ici, chef de l'État. Plusieurs autorités civiles et militaires ont fait les déplacements de la Luano pour accueillir les chefs de l'État, parmi lesquels le patriarche Gabriel Kyungu Wakumwanza et Jean-Claude Mouyambo. En sa qualité de garant de la nation et du bon fonctionnement des institutions, le président de la République vient apporter des solutions aux problèmes de l'insécurité récurrente décriés par la population de la ville de Lubumbashi. Bousculant les protocoles d'État, la population a spontanément offert au chef de l'État un bain des foules, les contraignant à marcher à pied sur une longue distance. Sous l'ovation de ses concitoyens visiblement émus, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a traversé la ville qui préfère jusqu'à sa résidence officielle. Ce samedi 13 avril, le président de la République devrait présider la réunion du Conseil supérieur de la défense. Des mesures importantes sont attendues. Comme pendant la campagne présidentielle, le président de la République a pris un vol régulier pour sa première mission officielle.
que j'ai besoin comme ça n'a pas de Namuyambo. Oui, alors, zo cortège na pita sasa. Au shikebe unapita. Zobe unapita sasa. Donc faudra attendre même une heure, le temps va piquer. Hakuna solution au problème moi. Zobe unapita sasa hii bâtiment tenke fungurume hapa. Zobe unapita sasa pateto. Ok, je t'appelle après.
moko bolandi donc Congolais s'est déplacé na esengo bozomo na penza que Congolais azali na esengo ya kotala président na ye ndenga ye donc batindi te bo moni bino moko cortège ndengi et landani batukutuku bazali kotambola na sima président de la République bazolanda donc esengo donc zomona wana ezali eloko moko donc oyo te keza préparé ezali donc peuple ye moko asali yango bo moni bino moko cortège na kanisi na zong sele bino botala cortège ndengi eza kolanda président na biso président asali ba pas donc atamboli kuta avant kota na voiture non officielle mais cortège ya ba motard ya ba tuba wewa o ba benga ba wewa ba landi donc ti place akendaki donc vraiment bozomona ke mboka na biso et sengo munene parce que peuple azali ne sengo alingi président na biso a réussir makambo oyo peuple ACP-là, donc parce que c'est les Nzemboana que le peuple d'abord. Donc il bosse dans Nzemboana, il y a le peuple d'abord. Que Papa Tshisekedi parle avec le peuple d'abord. Alors que le Congolais à se prendre en charge. Et ça a au Vandi, la Kobiloko, la Konyo surtout parce que au Vandi, mais il faut président de la République à côté le peuple d'abord, mais le peuple peut faut y à se prendre en charge. Si Koyo, n'a pas bino qui a kendai kunape pour profiter à ça la réunion, il y a conseil supérieur, il y a défense, parce qu'il y a un commandant suprême, donc tout le monde est d'accord. Donc, nous avons une image parce que Congolais, Koloba, Bilobela, tout monité que oh, soldat moko, oh, cadre moko supérieur à Boy, parce que commandant suprême ezali Félix Antoine Tshisekedi, chef de l'État, Moutoumsous Azalité. Donc, nazo la sabino ba image botala ndengi donc ba mi continue surtout ya mboka ba convoquer bango ba yaki wana donc muta fiotolité ou bien parce que ba congolais bazo mona ndeke on dirait ceux qui na nzambe na habité congolais loko nyezo zo biso na habité congolais to komi maudit ou bien loko moko za na biso tozo comprendre té. Donc bino mo botala ba image donc réunion il y a conseil supérieur de la défense ndengi ba vandi donc devant mon konji ye muta kopesa bango masolo ye muta zo pesa ba directif na yebisi bino réunion wana et ça qui 6 heures du temps bolanda na ba image. Le République Félix Tshisekedi a présidé ce samedi la réunion du Conseil supérieur de la défense. La situation sécuritaire à Lubumbashi et dans les territoires des Yumbi était parmi les sujets, des sujets à l'ordre du jour et d'importantes décisions ont été prises pour rétablir la quiétude et vous aurez dans les prochaines éditions le compte rendu qui vous sera présenté par le ministre de la Défense Michel Bongongo. Communiqué de presse à l'issue du Conseil supérieur de défense. Il s'est tenu ce samedi 13 avril 2019 à Lubumbashi, au gouvernorat de la province du Haut-Katanga, un conseil supérieur de la défense présidé par le chef de l'État, commandant suprême de FARDC. Ont pris part le Premier ministre, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense nationale, ancien combattant et réinsertion, le chef d'état-major général, le commissaire général de la police nationale congolaise, le chef de la maison militaire, le chef d'état-major forces terrestres, le chef d'état-major forces aériennes, le chef d'état-major forces navales, comme invité, inspecteur général de FARDC, auditeur général militaire, inspecteur général de la police, administrateur général ANER, directeur général d'EGEM,
sous-chef d'état-major renseignement, directeur des renseignements généraux de la police. À cette réunion se sont ajoutés, sur demande du Conseil supérieur de la défense, le gouverneur du Haut-Katanga, le commandement de la 2e zone défense, le commandant de la 22e région militaire, commissaire provincial du Haut-Katanga. Point à l'ordre du jour. 1. Situation générale du pays. Situation sécuritaire, ville de Lubumbashi et ses environs. Situation sécuritaire à Yumbi. Situation opérationnelle. Rapport du commissaire général de la police. Dossier DDR. Cantonnement des militaires et dossier formation. Le Conseil supérieur de défense a débuté à 9h32 et a pris fin à 16h30. Je vous remercie. Donc, peuple congolais, bino moko bo witi kolanda, bo moni muta vandisi bango avandi liboso ezali président de la République mutu mususu te. Donc, to moni wana te ke kiti moko ba cheki kanamba ya kovanda ou bien président Félix Tshisekedi azali na oreillette dalito inaye po ayo karaba konsi peuple congolais da tozala vraiment sérieux. Donc, na yebite ceux qui peuple congolais to komi ko sala cinéma ou bien nini au lieu tozala concentré na makambo ya mboka to pesa président wana donc pouvoir vraiment ya makasi mais to komi ko loba n'importe quoi na kanisi kanambe place azali kuna déjà zane yoma azoki ba terre batu kuna na kingakati azwa yango kaka na ndenge wana donc le bien mal acquis ba chef coutumier kuna bazo telemela ngo donc kanambe akobima na kingakati akobima na kingakati parce que somba mabele wana te ya kanisa ki mabele ya kingakati ezali ya ba rwandais donc aza déjà na problème kuna botika ye ndenge aza kuna botika parce que to komi ko pesa importance na makambo moko ezali te donc oyo abengisi Conseil supérieur de la défense wana azali nani. Mais non, mais c'est le président azali moko na mboka na président azali moko to tchongo na mato na biso ezali facile te ponaye to tika ko lo babilobela omoni muto to lo babilobela to zala ki ana Rwandais na kana chien kana mbeta asali 18 ans to loba to tambola ba marche akenda do omoni azali mwana mboka aye wana nzambe mutu atindi po na Congo na biso peuple congolais boyoka yango malamu. Donc vraiment bomonaki wana vandi wana ye mutu azopesa mitundu ye mutu azokumbela donc eza ko tout jeter donc ezali jeter donc bino bozo sakana na ki président de la République bino bozo sakana na pouvoir au sommet de l'État donc yesoka lobby likambu mutu akolongola ngo zate soka kangio mitif donc mutu akolongola ngo azate donc eza ko tout jeter to pesa maboko na président na biso tozala motema moko donc vraiment tolekisa 5 ans oyote tozala biso tout ensemble tozala lingomba moko pona tobengana banguna oyo bazali parce que il faut pas bima na mboka na biso donc ceux qui tozali ko aider président akosala tout ye moko te donc tozala lingomba moko tozala ensemble pour tolonga etumba o to si tolongi tokoloba ke tolongi yango déjà à 80%. Et tikali ou bien donc nakolo beaucoup de 90% net na kisasa ba 90% tikali ba 10% poto longa yango donc toza la calme tocha espoir que ekosimba pe ekosimba donc congolais to komi ko sakana na mboka na biso donc chance oyo tozui pouvoir ekei na opposition pouvoir ezalaki penza côté ya ba rwandais ekei na opposition biso toza ko mona ngo net liseki ezali lisekité donc bomoni bino moko ke donc insécurité ezalaki na Lubumbashi présent amoni akoko ko vanda te ezali bandeko na ye donc ezali bandeko na ye pato bondo mona na kanambe likambu kutu akopesa ne kutu atakutu donc akoloba kutu eloko moko te il a rien à foutre mais sikoto za komona penza ke mutu aza wana azali mwana mboka azali pona intérêt na biso donc bino moko bomoni réunion wana
et bandaki na 9h32 minutes et sili na 16h30 donc pour mona ke ezalaki réunion ya kosakana te donc ba vandeli pona makambu ya mboka na biso parce que président wana azali congolais lokola biso nazali kolakisa bino image moko penza oyo ezali penza ekotinga na motema botala humilité ya pape oyo toza na ye na bamboka mosusu bazali kowelela pouvoir baza na pete mais na Soudan papa keikuna nazali kolakisa bino bozo komona na ba photo donc papa ye a ngunjami a kitisi mabolongo na se a pesi beze na makolo ya bato bazo welela donc bitumba ba o bazo sala bitumba sengi bango pardon na Soudan kuna po batika makambo o bazo sala ba guerre ba kotisa pe na mboka na bango biso tozui pe na mboka na biso donc dictateur alongo tozo mona ngo ka pamba botala humilité oyo pape asali bozo mona ngo na ba image donc et salamana noté papa sera baissé tina niveau wana ezali po asenga bato bazala na pe ya ndenge me biso tozo mona ke basali na nzambe na biso bato na biso olie siko basangisa bato bazo tala penza ke pape tala pape makamba sali mais ya biso bazali wana pona ko diviser peuple congolais pona ko tia songi or bango il faut bazala ba rassembler mais to moni pape makambo sali ezali makambo nanu esale mate donc peuple congolais ya biso ndenge naza koloba ya biso songi basali na nzambe songi bato ya division bango to bazo tia désordre lelo mona bango basuka bakenda kokutana siko na président oyo soni place hôtel esili bango donc bino moko bomoni humilité ya pape azali ko bondela ba soudanais basangana bazala na paix donc peuple congolais to sepela oyo e salami na mboka na biso ba pays mususu bazali ko luka et salama et sika na bango donc vraiment peuple congolais to tia présent na biso oyo azali wana maboko parce que c'est pas facile pour naye donc vraiment nayebi ke peuple congolais ako changer boule parce que peuple congolais azalaka ndeka bo peuple congolais aza moto émotion mais tangu donc kokoma penza ke congolais akomi ala muki na tongo azu petit déjeuner na midi peuple congolais donc alingi alia asengi entrée asengi plat na suka asengi dessert na pokwa dîner au peuple congolais encore peuple congolais soki andimi mutu boko mona ndenge peuple congolais a changer langage parce que ngana za sûr que peuple congolais akolia sikoyo peuple congolais nazali ko lakisa bino ba activité ya première dame na biso donc o akutanaki na basi oyo bazali ko sala fierté ya mboka na biso ba congolais basi balobaka basi en Afrique mingi ezakaka basi bazalaka ba femme au foyer mais non mais ba basi o baza ba entrepreneur ba kutanaki na première dame na biso Denise bo talandenge sololaki na bango mettant en œuvre sa promesse d'être aux côtés des femmes afin de leur donner une opportunité de contribuer pleinement au développement de la RDC, la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi a rencontré un échantillon de femmes entrepreneurs dans différents domaines de la vie nationale ce samedi 13 avril 2019 au Sultani Hotel au cours d'un déjeuner de partage. Une occasion pour la première dame de se faire une idée réelle sur les difficultés que rencontrent ces femmes dont la plupart sont disponibles à investir dans la jeune fille. Pour Nicole Soulou, initiateur de Sultani Makutano, les femmes congolaises voudront écrire une histoire dans les 5 ans à venir avec Madame Denise Nyakeru Tshisekedi. Madame la première dame, chère maman Denise, Yann Denise, depuis le 26 janvier dernier, vous avez pris rendez-vous avec l'histoire de la République. Et je m'imagine probablement pas ce que cela peut signifier pour vous au quotidien. Il n'en reste pas moins vrai que pendant les 5 prochaines années, et peut-être les 10 prochaines années, vous serez la première ambassadrice des femmes de ce pays. Les femmes que j'ai l'honneur de réunir autour de vous aujourd'hui sont toutes des modèles de réussite, de courage et d'espoir pour les jeunes sœurs. C'est aussi des militantes acharnées pour l'émancipation de la femme congolaise. Ce sont également, et je suis particulièrement fière et heureuse de le dire, des amis, et elles ont démontré qu'avec moi, entre nous, les femmes, nous pouvons faire les choses ensemble. Sachez, madame, que votre rendez-vous avec l'histoire est aussi le nôtre. Nous avons, pour cet instant, voulu vous présenter
voulu vous offrir votre propre livre, dont les premières pages sont en train d'être écrites en ce moment même. Émis de l'intérêt que ces femmes entrepreneurs portent à son action et son combat, la distinguée première dame Denise Nyakero Tshisekedi s'est dit disponible à être toujours à leur côté pour ensemble poursuivre les combats de développement de la RDC. Je suis très honorée de voir des têtes bien faites ici. J'en suis très fière. Et sachez que je serai toujours là pour vous accompagner. Vous pouvez vous appuyer et compter sur moi. Je suis très honorée de partager votre expérience. Vraiment, je compte sur vous. Ensemble, on peut faire beaucoup de choses. J'estime qu'on a un grand pays. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est vraiment un pays béni qu'on ne peut pas, on ne peut pas rester sans rien faire, nous les femmes. Nous savons ce que nous sommes capables de faire et vraiment, je compte sur chacune de vous pour qu'on aille de l'avant, on se tient par la main et ensemble, on peut faire des grandes choses. Plusieurs cadeaux conçus par différentes femmes ont été remises à la distinguée première dame avant que chaque femme signe dans les livres qu'elles aimeraient écrire ensemble intitulés « Oser ». Et Denise Nyakero Tshisekedi a été la première avant de prendre congé d'elle avec promesse de se revoir très bientôt. Bino moko bowiti kolanda eloko nga na remarqué donc première dame Oyaza Sikoyo Mama Denise Azali différente na prédécesseur naye et puis Azali très éloquente et puis français naye ezali ndengi ya Mama Olive te Mama Olive a le français ya balabala parce que français a ba deux sortes il y a classe na ya balabala Mama Olive soit le français vous aurez appelé accent naye donc ezaka français moko kaka ya balabala. Pour moi le spirituel a une très grande place dans ma vie puisque je considère que de par la foi tout ce que nous faisons là se trouve être que des formalités. Ça c'est ma croyance. Cette imposition des mains était pour moi comme une recommandation divine à ce moment-là, comme le Saint-Esprit qui m'a poussé de les bénir et de les laisser entre les mains du Seigneur pour qu'il en fasse son serviteur et que le peuple congolais puisse se réjouir et se retrouver derrière la mission qu'il va lui confier. Parce que je ne viens pas les soutenir pour qu'ils ne réussissent pas. Non. Si je viens les soutenir, c'est que j'ai déjà prié, j'ai déjà jeûné. Et avant que je me lève pour venir, bien sûr avec l'autorisation de mon cher époux, parce que moi je suis une femme soumise, fièrement, je l'ai dit, je me suis dit qu'il fallait que je donne au Seigneur sa place. C'est un premier soutien en public que je le laisse entre les mains du Seigneur en les bénissant pour qu'il mène à bien sa mission. Tout simplement. Mais ma Denise Bozoka pensa que français ezali français moko fluide ça français moko pensa il y a classe parce que ba mo mususu ezali ba mo ya balabala te ba mo mususu etanga makaka na classe. Je suis très honorée de voir des têtes bien faites ici. J'en suis très fière. Et sachez que je serai toujours là pour vous accompagner. Vous pouvez vous appuyer et compter sur moi. Je suis très honorée de partager votre expérience. Vraiment, je compte sur vous. Ensemble, on peut faire beaucoup de choses. J'estime qu'on a un grand pays. Il y a beaucoup de choses à faire. C'est vraiment un pays béni qu'on ne peut pas, on ne peut pas rester sans rien faire, nous les femmes. Nous savons ce que nous sommes capables de faire et vraiment, je compte sur chacune de vous pour qu'on aille de l'avant, on se tient par la main et ensemble, on peut faire des grandes choses. Donc, bon, Moni Penza, donc, Aksana
éloquence ya Maman Denise donc ozomona azosala ba makambo moko boye oyo sengeli première dame asala ezali te ka kena maternité bimisi batu azoleka na balabala afongoli chaînette apesi mutu ezali na tina te donc moni ba activité yango première dame azosala azokutana na basi pona ko poussa bango ke batikala kaka ba femme au foyer te donc baza ba entrepreneur bazali ke Congo ezali ko compter na basi parce que maman ye mutu asalaka makambu koleka biso ba papa donc soki maman éduqué mutu donc dès que balobake a éduqué peuple donc soko zui moi c'est malamu donc yo pe makambu na yo ekei malamu donc bino moko bo sentir que français ya maman Olive ça n'a rien à voir na français ya Maman Denise français Maman Denise bozo ka penza na accent na elobeli donc ezali français ya classe. Donc ce qu'on a lingi na tuna biloka question moto c'est kana lingi na ba penza ke mende o malanga akenda wapi donc en tout cas to vanda calme mende donc azoka na susute donc zomona médiocrité donc mende donc même kutu soki na mboka ne kuna donc azali koyoka na te mende ngana loba penza ke mende fallait bazoye bénévole asalata un an ya bénévolat en tant que porte-parole to yokana ndenga bandoloba donc to sekaye parce que mende penza ngana linga ki donc bénévolat en tant que donc porte-parole ya gouvernement to seka penza donc mendozo mona donc uzawa pisiko mendozo kana kutute ezalaki to lala te mende chaku donc siko osuki ya mendozo mona malembe boko sila moko na moko peuple congolais parce que bozo mona mboka na biso tozui kaka président Kalaté donc président même pas un an bomoni ba payer belé oyo baza ba décideur ba komi ko zongisa confiance na bango na biso. Donc, la FMI sikoyo, bah, comme ko invité, même Congo, oyo Congolais, bah, linga qui ont été depuis 2015, sikoyo, FMI, ce qui va salir likambu, bah, zali ko, chaque Congo na katia masolo na bango, na relaxa bino ba image, donc, bah, salir ba réunion, y a ba banque, y a monde entier, donc, bah, bengipe, gouverneur ya banque na biso à Congo azal na kati ya réunion na po bomona ke FMI ezali ko travailler déjà na Congo et puis bazali siko na confiance na Congo bayebi ke insolvabilité ya Congo na manque à sérieux ya Congo et gozali susute na tchelbino ba image botala na États-Unis d'Amérique donc gouverneur ya banque na biso akei ko sala réunion na ba mukonzi ya FMI donc na ba gouverneur ya monde entier ya ba banque donc bolanda na bilili. Les affaires monétaires internationales et le développement étaient à l'ordre du jour de la réunion du groupe intergouvernemental de G24, présidé par la directrice générale du FMI, Christine Lagarde, accompagnée de la présidente à titre intérimaire de la Banque mondiale, Kristalina Georgieva. Le groupe a examiné les principaux défis qui se posent à l'économie mondiale dans un contexte caractérisé par l'intensification des guerres commerciales entre plusieurs pays d'importance systémique tels que les États-Unis d'Amérique, la Chine, les pays de l'Union européenne et des tensions géopolitiques persistantes. La détérioration progressive de l'environnement a amplifié les incertitudes mondiales en décourageant ainsi l'investissement et le commerce entre pays. Face à ces tableaux sombres, le FMI a recommandé aux pays membres d'examiner au préalable l'impact potentiel de toutes les décisions de politique économique et sociale et de mettre en œuvre des politiques budgétaires et financières, de constituer des marges budgétaires et des réserves d'échange pour être à l'abri d'éventuels chocs sur la balance des paiements et sur le secteur financier. La République démocratique du Congo a été représentée à cette réunion de haut niveau par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwana Nyembo. Le groupe de 24 a réitéré son engagement à défendre les intérêts des États membres et de l'ensemble des pays en développement. Il convient de signaler que le G24 a été créé en 1973 lors de la crise du système de Bretton Woods par 24 pays en développement, dont la République démocratique du Congo, l'Égypte, l'Afrique du Sud et le Nigeria, 8 autres pays de l'Asie, la Chine, l'Inde, l'Arabie Saoudite et l'Indonésie, et les 8 derniers en Amérique latine, notamment le Brésil, l'Argentine et le Mexique. Ceux en vue de coordonner la position des pays en développement dans les négociations monétaires et financières internationales avec les pays avancés. Actuellement, le groupe comprend 31 pays membres, tout en conservant sa dénomination initiale G24. La République démocratique du Congo a été représentée à cette réunion de haut niveau par le gouverneur de la Banque centrale du Congo,
Deogracias Mutombo Mwana Nyembo. Donc bino mo bolandi na bilili ezali esengo po na mboka na biso bomona ke donc ba pays mususu ya monde entier donc surtout FMI et bandi ko pesa biso confiance au balongola ki yango sikoyo bazongisi yango grâce ya makambo oyo ewiti koleka na mboka na biso congolais vraiment totika polémique congolais totika koyina mboka na biso congolais totika makambo tozali kosala congolais donc to aider président oyo azali wana parce que président wana azali wana 5 ans ba ko changer été et puis eza facilité pour naye congolais oyo alingi mboka te donc je pense pas que congolais oyo alingi mboka oyo aza vraiment vrai patriote akoki kozala indifférent na makambo oyo eleki na mboka na biso te akozala indifférente na président oyo azali na pouvoir sikoyo nalingi sikoyo nalobela bino botala vraiment makambo yango wana ntango président azoloba akodeboulonner bamédiocre nyonso bamakambo nyonso il faut sila azali na raison et puis peuple congolais azali komona ngo netije botala bazowe oyo bayaki kaka lobi awa donc bayaki donc bato moko bayebi bango te bayebi Congo te bayebi eloko te komi donc ba millionnaire et puis balingi kotika makambute lelo Zoé Kabila akoma penza gouverneur ya ville bato yo moment où bato ya mayele ba congolais de souche bazawana moyeba koma wana te ye le fait que ndekone azaki président de la République sorti du Néa rwandais lelo ba Zoé donc ba congolais bokomi ko sepela ba Zoé ba komi gouverneur ya province. Donc Zoé Kabila sorti dans les néants, to yebi était place à 8 ans, le lot a comment na mbongo ebele azu ba richesse na biso, donc le lot ndekone le fait que ndekone azalaki wana, donc ba Zoé wana ba komi penza nzam na kasi place donc ba kasavu bazali ba lumumba bazali ba Mobutu bazali ba Muze Kabila bazali ko ningana. Donc tala nano un Zoé o ba ye penza na ba botambula le lot un Zoé a komi gouverneur ya ville. Gouverneur à province donc vraiment ils allaient passer na ma moté ma bateau kaka to sala nyoso tunde président lobaki to déboulonner bango donc ako déboulonner bango donc bato wana tout bazo se planter kana lobaki ezali joie moko éphémère bako zwa ma solo bateau tout bako pakata mbango. Donc, on a commis presque à la fin, il y a émission Nanga, comme il est de coutume, dans 5 minutes avec César Ngadi. Je termine mon émission en faisant un petit coucou à mes bases qui sont partout dans le monde. Donc, Boyebi qui est ma base Nanga, ils allaient partout dans le monde. On a commis Kosukisa émission Nako Salaka Bango Coucou. Donc, vraiment, ils allaient et Sengo Mingi. Et belé ba komi ko réagir, et belé ba komi ko encourager parce que c'est pas facile aussi pour Nabiso au sali émission boye au ki ba passi au sali tout pour na ko pesa ba tout information ba tout mususu au monde bazolo ba n'importe quoi heureusement to mesana na makambo et puis ça rappelle sengo comme na muta bengio azali ko féliciter yo azali ko ndima musala na yo ezali vraiment esengo mingi. Donc les lo vraiment ba base na ngai yo eza partout dans le monde na ko banda na ko pesa mbote na petit nanga na kati ya lola na Bruxelles Dekos Mukoko na Bengakaye, monsieur, bon dimanche, parce qu'il y a tous les dimanches à l'église Sarango, tout le monde a vu bon dimanche. Donc, dès qu'on se mouko qu'on a à Bruxelles, bah, mbote nayo. Donc, il a repé sapé, na Savigny sur Orge, na région parisienne, na 91, mbote, na docteur Mbo. Abenga kinga to sola ki mingi donc poka na makamba mboka docteur Mbo na Savigny sur Orge ba mbote na yo de la part il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc c'est important na pesa ba masanga tik ba ngutu baza base moko donc par obligation. Donc automatiquement bazali base ya mona na bango ya classe donc na ke na kati Espagne na pesi maître Zaba de Zuba Kais donc massa nanga ya tik na tene dengalie mato vanda pena ba moko donc na pesi yo bambote belé na yebi ke yo penza kuna ovandisa makambo mais kalate tokokutana na yo na roya na mboka na yo vraiment Zaba de Bazuba donc ba mbote ya trop. Donc na kopesa mbote na Louis Blaise Londolé, JC Mabala, José Kanwa, Fridolin Bonkomo, Jean-Claude Kaniki, Eugène Njoku, et J.D. Defer, Dokotolo, Jean-Paul Jamba, Blanchard Goma, pour ne citer que ceux-là. Donc, Wana Baza, Bamasananga qui te colle la place Moko, donc, Monique est référence Ezali, de les années d'été que Kanam est sorti dans le Neya, Zakuna Bamasta classe, et Zaka année du président de Bissau Sikoso, Babisi, attends, Bamastane, ou Batang, la Benterna, Nabakin, Azana Bango et Belen, Dengingaïpe, na Tangi. Donc, vraiment, Nazali, Kokende Sikoyo, na côté, ya
Montréal donc yé alela kaka côté soko donc il faut na betelango donc ko bossa na te to bossa ni te ke kanamba ko zama solo na mpuchu pe na dikosi donc Isatumba donc loko wana soke zangi amona raneti émission za bien te Isatumba mais oyebi colère zalaki makasi tant to bandoro lukake donc nana reçoit élection mais loko wana na lobango quand même parce que zaneti hymne national yakati ya 5 minutes nako tikaka jamais koloba yango suka tikaka ke kanambe kana chewana ifonso ma solo na mbuchu pe na dikosi donc Isatumba nakati ya Montréal ba mbote na yo ebele. Donc Cédric Boukassa na kati ya Rennes boyebika ke na kati ya Rennes kuna donc son alobi Rennes bobo sanate Igor Balox pe avança masolo na kati ya Rennes donc na kati ya Rennes na pesi lisusu mbote na Cédric Boukassa na Igor Balox bangonde ba vandisi masolo na kati ya Rennes donc bato makasi boyebiki bango tout ba yebi peke po makambo na bango ekende bien donc mboka efeza la bien donc bango tout ba benga ngana nazali kopesa mbote na Kacher Kabuya donc ba benga ki les envahisseurs du ring. Donc il est vraiment tout cela qui est belé kaka po na makambo mboka donc na keikuna na kati ya Suède po na kopesa mbote na Deli Bosange ye 5 minutes à ratarangote avant ça base na kati ya Suède donc tokomona na bakalate donc na kei na kati ya Espagne po na kopesa mbote na Papi Changa o babengi ki talatala Espagne Kiki Danga donc il est vraiment na kati ya Espagne avant ça masolo donc Papi Changa qui talatala Espagne donc kompo mususu Kiki Danga donc avant ça masolo kuna vraiment na kati Espagne donc vraiment yé asala kale mo ba navette ya kati na Paris donc qui toko trop donc qui talatala Espagne donc yo yebika masolo ndé to solo ki donc vraiment et sengo ya trop na mona ka batu baza ko tala 5 minutes bazali ko réagir ezo pesa kanga pe courage yako sala kaka musala oyo na pona po na bino donc je suis arrivé à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je ne cesserai jamais de vous remercier pour la fidélité que vous avez pour 5 minutes avec César Ngadi. Vous n'avez pas tort car 5 minutes, c'est l'une de belles émissions d'information de la diaspora congolaise. Donc, merci une fois de plus d'avoir suivi cette émission. Je vous retrouverai avec grand plaisir dans 48 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Dès qu'on a eu Sakabino que bobossana teto bossanité pe eko suka kaka ndengwana kanambe nyangala kata kanashe akozwa masolo na mbuchu tona dikosi abu pia. Original. Sepela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Sepela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet na Sepela TV. Sepela TV. Mais ma biso nengozo ma biso wana 4K. Machine Madaka Daka, Sepela TV. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora.